www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut élevé mort.
troisième niveau, mais Paul étant descendu, ses penchants s'éloignent et le prit dans ses bras en disant, ne vous trouvez pas car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Amen. Amen. Est-ce que maman, il y a un dimanche pendant, il y a des samedis. Vous avez vu qu'on a essayé, vous pouvez pas là-bas. Maman, vous avez vu qu'on a envoyé ça. Aïe, c'est vrai. Prophète, maman, il y a des abonnés. Pas de papa n'a. Les gens des abonnés n'ont pas dit qu'il est mal. Il faut un peu qu'il s'en moque. Peut-être que vous pouvez qui peut me passer au maintenant. Donc, il faut que vous s'en moque, qu'il est mal. C'est eux, abonnez-vous l'église. Dans la maison, soit dans mon sac, dans le monde, il est condamné. C'est quoi, il dit ces choses. Dans ça, il y a une prière. Dans la vie, il est condamné. Soit dans mon sac. Mais il est condamné dans le monde. Ça, c'est blague avec Dieu. Comment dimension nous ensemble, on va dire maintenant. Donc, au colonel, il y a le sang pour vous s'engager. Oh, puis le lit, Bazara qui ensemble, pour la sang, ici, bango, mais pour la sortir, il y a le sang. Nakati ya kusanana yetu sana kata nzamba ajisa kana baviaka. Eza différent na prière yo sana nanga. Pourquoi ana kezo mwana kana tangu na vina. Amen. Kusomo masiki. Tangu kolo na vina ye ate distraction meta ba kufe pola kiti. Lokola pola ki déterminé na maloba na ye. Pola singe kana nibo. Akitika kasanisi zote lena yeye ayamni atombole mutasekwe aweka katelema bika mutasekwe wende ngo sekisaki edani mwana na kata kwa atembela mutaka mwana na kata mabonde ni pepa na masini ya mazina ye akomina ile ko azui mapa boka mona mapa akabole mapa lia ensemble na ye et puis pour la songi. Because c'est comme nous sommes en prière ensemble. Pas dimension ni la prière au yoso ça. Pas prière ni nous ça la capitaine. Muto ayebi importance la prière na yede assemble la kandike bele. Le va assembler pour le assembler là. Si malaka assembler pour le assembler là. C'est-à-dire ayebi le renya assembler là par amour. C'est-à-dire la prière na yede le va assembler le assembler donc azana ba programme la prière. Yango semaine zala déterminer la prière là. Mujuma wako pesa na nene. Amen. Nazo ni makeseta neza bakufungura fina. Amen. Nazo ni makeseta nisho comprendre makamoto tia na simeno e kusala kuongeza makasi na fina. Amen. Japo ngima prière mercredi là, jeudi là, vendredi. C'est-à-dire il faut là on est là enseignement sur la prière. Makasi ya prière, il faut les continuation. Pendant que batei ba kolega donc il faut yo kabango oya lobibo. Oya lobibo ba konyoso ba parler sur la prière. Le gens qui ont même nous avons conseillé après semaine on va faire des pour la débrouiller va déjà comme ça. Élément de ce soir. Nous sommes élément de ce soir. Pas pour dérater faut qu'on fasse ça na terre. Comment on veut c'est pour dire mot. Dans la cosa. Quand monsieur a chanté la ça la personne peut venir. Mais ma mission est dans l'adoration au en classe, on va ta présence en ça. Ça la personne peut venir. Ça venir. Allez, vous savez d'attendre des miracles dans la vie comme ça. T'as mis qu'à vous de la boue. Nous avons besoin de multiplier Finayo. Finayo est comme payer ma campagne Simba. On vous semble dans le réunion avec le Simba. Banakoteza kama vina hiyo. Banakopata kusimba te. Batasiko kusambela avec détermination. Ukosambela kwa kuelezea. Sambela kwa vina hiyo. Sambela kwa jambo hiyo. Na tumu ni Yesu. Ukata kwa vile. Sambela.
Et tobeti likolo maboko makasi communiquer na biso ya liboso ezali dere tozala na bakiti na biso ya semaine mokolo ya mercredi jeudi et vendredi na ngonga ya 17h tozobeta 7h na likambo etali ngonga klite ezobanda na 17h soki toye avant ekopermettre biso mpe tosilisa na ngonga ya malamu amen. Communiquer à mibale ezali premier mercredi à mois d'avril donc ezala les 5 tozala na retraite à l'église mpona église mobimba donc nalobi na premier mercredi à mois d'avril tozala mercredi les 5 mais retraite tozala mpona semaine mobimba les 5 les 6 jeudi vendredi na samedi na ntongo tozala na retraite na yango topesi bino déjà communiqué oyo mpo ozala na yango na motu okotango retraite wana ezaka mpona basali te eza mpona église mobimba donc mercredi ya liboso ya mois d'avril mercredi wana ekozala les 5 bolingi ya misato ezali mokolo ya samedi prophète azoyamba awa toza na consultation prophétique na prophète Iban ezobanda les avant-midi papa yobanda na 1 minute ebandi na monga ya 10h eza malamu mingi kosambela eza mpe malamu mingi kozala orienté epai ya nzambe amen. Na yango lelo toza na mposa orientation mpo okongela malamu eke nzambe asala bikamwa na bomoi na yo okutani na prophète mokolo ya samedi aza na ye disponible awa akokani na koyamba na ngonga ya 10h oye kokutana na ye yo eza na mposa orientation ya prière mpo na vi na yo oye mokolo ya samedi prophète akozala awa akozela bino na ngonga ya 10h nayebi te kilo peut-être bapokone alongaka awa oye mpo okutana na ye nzambe asala yo olamu au travers ba orientation oyo okozwa communiquer la biso mosusu ezali toza na banuit de prière awa ezobanda mokolo ya mercredi jeudi mpe vendredi nuit de prière toza na baprière ya makasi na babutu wana banuit de prière ezaka mpona basali te eza mpe mpona bino bana na nzambe oyo aza na baproblème yo kutu oza na makambo ezotungisa yo oza na mposa ya soutien ya prière yaka awa mokolo ya mercredi jeudi mpe vendredi basali baza awa yo moko kokotela mpona vi na yo mpe na suka basali bakokotela mpona yo mpo ete nzambe akangola yo kombe libota na yo amen. toza na te ya l'église napesi nano jim te oyaki na jim nano pesi te nani nani apesi jim te topesaka jim batémoignage nzambe azosalela biso baninga mosusu nzambe asaleli bango me nanu basimbi yango te me yo oyo ozozwa chance ya kosimba kosalaka otekaka il faut pesa jim po eza mpena obligatoire eza biblique faut pesa jim mpo nzambe apambola amen bato basalaka bato moi maboko likolo obomba te po mosali yo obeba tomwana liboko merci sœur nani mosusu merci maman nani mosusu berger osala lisu te osala lisu te amen alléluia bato batekaka tonga maboko likolo merci natuni bongo mpo semaine oyo ezobanda nazobanda prière mpona bato basalaka na bao batekaka me baza koavance te nga na bino toza na prière awa après ka ntango topesaka amen na 19h30 boye kotoyo nga na bino prière bato basalaka oyo batekaka me bomona bozwa promotion te misala na bino pene ezomarche te naza prière na bino oyo osala cope naza prière na bino bato batangaka nao basala eloko te wana ozala prière na bango semaine prochaine mais oyo azoluka mosala tozala posa
okopier ba dossier na yo memela ngo na prière zwaka ka sala photocopie même photocopie wana yaka nango na prière ya mercredi après qu'il tué au pesanga faut ba tunyoso basala na kombo na Yesu amen déjà ndenda mdamba waso msala na okumisa nzambe témoignage ya berger Blaise na kumisa nzamba kasi me eko kusama nangu to eba ndeni to kumisa la monza amen amen totele Zambalola na kumisio poza nzamba bomoi na pamboli bandeko nyuso bazolandanga bana Kin, bana Poto, bana ya Brazzaville et puis bana Nigeria, ya États-Unis d'Amérique, ya France et puis ba côté nyuso tika le pamboli za likoya moko na kombo Yesu Christ Nazareth. Amen. Merci bandeko obozolandanga. Je suis votre humble serviteur le prophète Ipan Élisée Mobutu Junior. Na ye lelo liboso ya bino pona kotalisa bino makambo oyo eza vraiment minene selon ndenge tozokutana na bino. Nazali fils de la foi ya apôtre Elemwaka et puis fils par l'encadrement de mon mentor pasteur David Fernando. Na ye juste pona talisa bino déjà monene ya Nzambe oyo azosala na kati na batu na ye. Nzambe azoyebisa ngai makambo ebele ayebisinga mpona na mboka na biso Congo. Nangi juste nayebisa bino bato boza libanda ke mboka o Congo eza mboka moko eza béni. E na kati ya bénédiction eza na mboka oyo Nzambe ayebisinga bobanga te, boza na susi te, boza na mitungisa te, parce que eza mambu ebele ya malamu oyo Nzambe akosala na mboka oyo. Na mambo etali présidence. Oh, président de la République. Oh, bamanda esili. Oh, manda ezali. Oula, Nzamba sa confirmé ngai. Prophète Nabino, naza déjà confirmé na makambo nyonso mboko. Alors bobanga te parce que makambo Nzamba bisinga eza vrai. Na banda nango na 2000 depuis 2015, 2016. Na kota na bureau bakonzi pendant que mobulu eza batu baza kimia te bazobanga baliwa menga na kota na bureau bakonzi ba généraux na kota ba bureau ba colonel o bazo sala kombo na kenda na pesa ba message wana na banga te parce que nazaka na confiance de ensemble ndena l'équipe eza batu mususu ba yebi ba message ta ba mona nga ba yebi ba message wana mais tant na pesa ki yango na yebaki que chaque chose a son temps et lelo ningika na informer bino que boza na kimia parce que atako président Kabila akolongwa ou bien kozala mais bo tout ça bo ça il confiance lokola président ezala tika na 2 secondes lokola azana mwana liboso pour ça les confiance pour na bénédiction ya mboka mais chaque chose a son temps na lobite ya kovanda libela na bite ya kobatisa mikolo na bite ya koumela mais naza déjà na ba date na ba temps oyo Nzamba pesa ki pona ye et puis oyo akokota na yebi nanga sobo lingi boya utunanga pona koleka na yebi nanga mamboko nyonso. Alors boza na souci mboka na bino, boza na kimia boyo capacité o boza libanda mboka na ba oboza, boza na kimia baliwa ebongisami ebele po batu bakufa. Mais liwe ko sama te na kombo ya Yesu Kristo na Nazareth. Naza na confiance ensemble kia kufunga bino ba porte, kia kopesa kimia na kata Congo. Bible lobi na Josué chapitre 1 verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.
tant que nga naza juste oyo azotambola na nzambe naza makolo nga na mboko na basala nzambe bele baza bayenge bene o bazotambola kobanga nzambe baza kati ya mboko mabe moko ezala te ata loyenge salami mais nzambe akoepargne toujours bato. Alors zala na kimia linga nzambe banga nzambe pesa nzambe confiance que le Seigneur, le Dieu de mon père Eli Mwaka, le Dieu de mon mentor David Fernando, le Dieu de mon ministère vous bénisse. Téléphone nangai eza yango 00243 ou bien au beti plus 243 89 93 24 278 plus 243 89 93 24 278 00243 89 93 24 278. Na pamboli ba président de la République ya ba pays nyonso et puis na pamboli ba pasteur nyonso bazo banga nzambe pe na pamboli libota mobimba ya église na biso Jésus Christ est vivant pe la couronne de la gloire de Christ na sengi gloire à nzambe ekita na kati ya ngomba ya Jésus et puis nyonso bandeko bozola nanga bo soutenir musala nzambe bo benga na numéro wana oyo bozala nde toza ba dossier toza awa to futelaka flat oil to bandaki le 25 janvier. Alors tous en a posa ya aide na bino o bokoki ko soutenir papa aimé place ça ba o nyoso ko soutenir na pesi bino mbote na pesi colonel Dadidja na pesi général Richard Fitumbe na pesi mon général vainqueur Mayala na pesi mbote nanga na colonel Christian Congolo na pesi mbote nanga na mo prezo Zoé Kabila na pesi mbote nanga na bandeko nyoso oyo bazolanda ngai tika kembo na nzambe ezala likolo na bino na kombo Yesu Kristo Nazareth et puis andeko oyo azana makasi ya losambo aza déterminé na prière na ye maloba oyo azobimisa soki eza déterminé pa nzambe akozwa solution na mabondeli na ye akosenga. Alors na nyina loba boye to parler sur YouTube na Bible. Alors to ngi to expliquer comment que pendant que Paul abande koteya YouTube ayebaki na kolala na fenêtre pe akweyaki. Alors tango akweyaki akufaki mbala moko mais Paul akitaki asekusaki. Et donc c'est nini mbuya ya mabondeli Paul azaki déterminé na prière na ye que réussite et kopesa mela YouTube akobika. Yango ne faut à déterminer na prière tango zo sambela. Na ina déclarer likolo na yende ko ni sozola ndanga pe ndeko lingi ko soutenir musala na nzambe. Fada nzamba lola nzamba tata nanga apotre Eli Mwaka. Nzamba ministère nanga. Yahweh na bengi grâce na yo ekita au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni bandeko nyoso bazolanda. Le Dieu de mon père David Fernando, le Dieu de mon père Eli Mwaka, le Dieu de mon ministère, Fada zinga banguna grâce. Le Dieu de mon papa prophète Godé Botondia, le Dieu de mon père Eli Mwaka, le Dieu de mon mentor David Fernando et le Dieu de mon ministère. Que la grâce tombe du ciel, au béni na bato nyos, au bazo soutenir le salaire, au bazo landanga, à tous qui malam di yamba lobiko. A tous qui malade yamba lobiko. Et na nambet hôpital yamba lobiko. Nabina kumbi na Yesu Kristo Nazareth. Ndeko nyos zolandanga. Et à combien de monde to penani na seigneur nzambe ba problème nyonso sana ngo popanda na oloba nazomona yo ozana ba problème na l'état ba problème nyonso sana ngo eza ya mikanda na biso solution na tombo na Yesu Kristo Nazareth atoza na poto kozwa mikanda atoza na ba problème na l'état zo solution na ngo nzamba lola apeso kimia na kombo ya Yesu Kristo Nazareth. Amen. Nzamba funga finance na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse. www.potonapoto www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana
kembo alege mboyo